Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabino, qui n'est nul autre que Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, à chaque fois, tu peux ça Rabino car information sur la réalité à qui, sur Makambo Solo Obama, na Makambo de Salama, na niveau à Kinshasa, na Libanda Yamboka. Donc, déjà, pour les locaux, on a beau maison, nous avons fait ça Rabino information dans la chaîne Nabino. À chaque fois, tu Rabino et l'Ormoko. Vous s'abonner, vous liker, vous partager. Payez votre chat, commentaire, Rabino afin que vous puissiez savoir courage au sala, il y a quoi informer Bino na Makambounion sur Isoleka na minutes Oyo, na temps Oyo. Donc les locaux, tous alors toujours en compagnie. Celui que j'ai toujours appelé l'ingénieur Babou Kabassou derrière les images, pour topé Sané Maël, na Maël, pour topé Sabino Maël et Wana. Donc les autres sur terrain toujours na compte il y a banquier de Sabiso. Analyse moko. Analyse on a tout un bin de comment pour voyer baé pour vous yo kaé. Peu pour voyer de quoi s'agit-il? Les locaux des Alamarambo sur les cas tout le monde passé awa ils ala qui l'enfant un concert il y a le frère Mike Kalamba et autres. Si qu'il est bino déjà ma information la temps réel. Tobetara ba masoto analyser non par rapport à Mamnos Oyelikaki. Est-ce que Kobe ta stade de martyr pour la bande de Konabiso au Bansala musique religieuse ou soit bande de Konabiso to bien ba loin de Dieu. Ça va là to pesa ba soit ma production o ça ma niveau ya stade de martyr. Ba pekisango to e continuer pe kaka kokoba. To meka obeta ba solona ndeko to yambi na kati ya plateau na biso ya Bayoka News Télévision. To meka koyeba to meka osola parce que yé pesa analyste na makambo etali spiritualité ameka ko éclaircir biso ameka ko pesa biso la vraie cause de tout ce qui se passe pour ba vogue et sotambola ba malobe et sotambola que non on arrive à atteindre fin du monde. Est-ce que fin du monde en haut ça solo to ezala to lukato e bato na ndeko to yamba nakati ya chaîne Nabiso Lelo Bayoka News Télévision. Donc je profite déjà de vous saluer bato bazara vraiment Nabiso au pena ba contribuer na ba conseil na ba commentaire na biso ensemble pour saluer moi je profite déjà de te saluer toi t'appelles déjà à tout seigneur tout honneur maman Odette Ngwiti la mémé de Gabriela Odélia Talia Abi et Luna Gaboua sans oublier Ryan Gaboua. Donc salutations à toi. Je vous salue déjà, Christian Kodé Nakata Canada. Je te salue Nakata Paris, Wana Monaka. Chimène, la reine de CC, ni moi, c'est Moukou Senzela Yamino. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle Maître Sina, Yajudo. Salutations à toi. Donc, déjà, toi, un des autos Yambé, déjà, je peux déjà dire en collaboration avec Babou Kabassou. Bonjour, on a invité Nabiso Yalelo. Oui, déjà, je peux dire déjà, bonjour, on a invité Nabiso Yamukolo Yalelo. Bonjour. Bonjour. Oui, Lelo, tout ça, dossier la mission de l'État de l'ambassade de martyr, Makambo isolé entre les pasteurs. Déjà, je pense que le Babo s'est présenté dans la caméra, la mission plus comme ça, à répondre à la question de la mission. Bon, bonjour, je me présente au nom de M. Abalaya Margen Milabo, donc analyste congolais, tant que tout le monde qui vit dans ce pays, il voit ce qui se passe. L'objectif, c'est la ressource de la langue, déjà, pendant que ça, la mission sur ça, les lots ont remarqué ma pasteur, comme moi, rivalité, mon rôle qui bombarde mon les lots, stade de martyr, comme les lots, mon c'est pas profiter. C'est qu'un stade de martyr. Qu'est-ce qui se passe d'abord pour la bille d'analyse spirituelle? Pour moi, la tête que non, et l'eau, moi, ils ont les caractères, il y a un examen. Ouais, ça, la réalité, de les cas. Premier signe, la réalité, ils ont la disabatu déjà que l'événement, nous, ils ont salama. Et ça, pour la gloire, il y a eu mon peut-être un sambété. Nous, les commis pour la gloire, il y a pas de personnalité privée. Donc, ce sont les événements, ils sont salama pour l'intérêt. Honneur privé à Batuki, à Tata Imoron Sambéno qui est je ne comprends pas, Batou Soussou, parce que tout le monde a son nom. Confier que le monde va gloire et ça, le phénomène comme ça. C'est ça, tout le monde comme le rôle là-bas, le phénomène du spectacle. Notre nom, on a Jibé a sali l'événement, et on a fait ça l'événement. Oui, c'est un peu ça, Jibé a sali l'événement. Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble vraiment? Oh, peut-être que non. On dit, Kumba peut-être, Bisso, Babengi. Bibouélé ensemble. On est mieux placé à mais ma biso, pour la biso, c'est là, il y a Tata Nzambe. Mais les lois comme ma rivalité, moi, oh, le big non, on dit ça, oh, le big non, oh, Kunelo, quoi.
pour Nabino, banaliste. Besoin de ndenge ya liboso tozora yango déjà ezali exploitation spirituelle. Bato ebele baza exploité spirituellement. Donc le début bato ebele bade croire que bazali évangéliser na maloba oyo ezali mingi na intérêt ya bonzambe na makambo ezali mingi ya bonzambe. Mais que c'était faux. Ezalaki bagloire privé ya bato balingaki base faire voir que bango mpe baza existe na kati ya événement na bango. Donc événement na bango eza focalisé souvent na kati ya derrière période bandimi quoi bango ba parier na bango ya ba jeu peut être quoi voilà parier fond na bango ba sel événement lokola ba artiste non c'est pas ça là. Donc pour l'intérêt de l'Éternel là vraiment je ne vois pas parce que ça n'a pas signe où bango bazo ça là ils ont l'accès à la gloire bon ils ont privé pour l'intérêt à bazo ça. Donc ça ne demande pas beaucoup de choses à expliquer mais surtout tali pour nous comprendre que oyo ils ont intérêt à monter ça là pour nous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et là, au moment où il va dire que non, il y a ça, est-ce que c'est nécessaire que ça na montant moi pour moto accéder à la carte ya makambo que non, il y a ça. Ouais, nous ben événement on est le voir dans stade pour nous contribuer à l'œuvre de salaire Nzambe. Ça dit que de parvenir on a pas financement le droit d'entrée. Si c'est vrai événement et ça pour même pas vers le chemin de l'Éternel. Mais si ce n'est pas ce chemin-là, dans le sens que nous avons focalisé dans le chemin de l'Éternel. Au contraire, ils ont le chemin de l'Éternel, c'est vrai qu'il y a le chemin de la gloire d'une autre personne. À ce moment, on est comme financement, toujours financer déjà les salles, mais ça lui permet, mais ça l'a fait, oui, il y a un financement, ils ont payant, parce que je ne peux pas promouvoir un frérot, il y a un salaire. Ça peut m'abaisser. Mais ça devient difficile de redéfinir les bâtiments. À nous, ça, l'événement pour l'intérêt, même pour l'intérêt à beaucoup. On est dans une série de mission. Ça va déjà la mode musicale, il y a une de la mission qui est l'événement. Oui, la zone de la forêt. Voilà. Donc, quand la mission qui est l'événement, ils allaient pas signer c'est un spectacle. C'est un spectacle parce que la mission qui azali grand artiste na kati ya mboka na biso ayebani na kati ya œuvre musicale otobenga musique mingi bapagane soko parce que bango ne bakobola bafamba akombola bango ne bapesa babenga bapagane na bachrétien biso benga musique profane na musique lisusu ndenge mais biso toyebi que non tout ça bango tobazaka baartiste basaka œuvre musicale mais preuve omomona bacollaboration bango mozalaka lokola bafitiri otala badachu na yusufa otali gims pe na legi na ye sona. Est-ce que Kosangana ya muto ça la musique profane na muto ça la musique religieuse et ça ma bête ou ça malamu et koki kozala mabe koki kozala malamu mais na contexte nini basanga nini s'il y a un événement où ils ont la gloire ya kombo ya tata mokili bato nyonso basalaka bamakambo na bango oyo eza déjà bango wa mingi maki babetelaka mokili bango mpe koyembela yo ako mpe koyembela nga to koyembela mwana mwasi moko azala kitoko à ce moment ils ont utilité bato bango bazala comprenez mais si c'est un événement mpona lokumu ya moto oyemo organiser makambo na ye tel que nde tozoloba bango bango mosala définiment mpona bagloire à ce moment tokoyambaka invité ya monene nyonso ozala bongo. Oui, et Kozala Bongo, je pense que Tozoko Baraga a déjà, vous comprendre déjà que non, tu as vraiment la soucousse, il y a émission à la mission. En tant qu'analyste, Lélo, la négoziation est là que non, Bandeko Nabiso, Bazala Sensé, Sangi Sabana, pendant l'Axabamon, c'est là, est-ce que vous respectez la mission à Bango? Parce que ça, la mission à Bango, effectivement, où Bazaka Likoli. Ouais, les gars, la bande ils ont acquis détournement de la mission spirituelle. Ça qui a déjà depuis la début. Pour la moussa, salaire, ça met tout le monde à table qui ils ont moussa là où tu peux savoir. Pour déjà dans le débit, ils appellent moussa là dans donc les amis salaire il y a chacun de nous moko il faut ça là où ils allaient bienfaisance pour nous honneur ya tata mokili ya kilaki na mokili ils ont moussa là bango te faut ça là ils ont moussa là où ils partenaire na moko à ce moment là to longola c'est pour force ya connaissance wana que yo posa utile ya porter pierre on a connaissance spirituelle to pesa bango ba réunion à ce moment ba komi ko mema biso na banzela ba connaissance aux autres pour na ba gloire na bango à ce moment to ça lui perdu.
un tel n'a remis vers le chemin de l'éternel. Donc c'est déjà une maçon. Quant à toi de savoir de faire du bien, à ce moment là on va approcher le chemin aux à l'éternel. Mais ça, tu vas écouter un homme qui va approcher bien mis en français. Voilà, recevez, prenez l'onction. Tout ça, c'est du mensonge. Vous asseyez, vous avez mis grâce, c'est Yamba emploi. Tu penses à bénir un peu ces emplois. Je ne pense pas. Mais il y a moi, si moi, ça va un bordel. Je sais Yamba ma balle. Pense à bénir un peu ces ma balle. Je ne pense pas. C'est déjà pareil. Parce que faire voir, tu vas dire que les la connaissance pour faire rêver les gens. C'est la miracle. On va s'enrichir, on a oublié sa parole. Si c'est vrai, pour nous persévérer, mais au salaire que nous avons un niveau à demander, nous sommes nous pas à la béni. Mais pourquoi on va bâtir là-bas quelque chose? Parce qu'à chacun d'eux, il que nous devons vivre dans quelque chose, vous allez financement exact. Nous sommes le moins d'exactitude à Bolivie, c'est la grâce. Ok, mais on va dire grâce, c'est la grâce. Les allez tirer la passer un bon à transport, tirer un bon à financement, à voyage, tout ça, on va quitter l'église. Ça prouve que ça demande l'âge. Mais il y a des gens où on a même de l'église, parce qu'on a manque qu'il y a moyen. Il y a au foot le même endroit. Mais le même pasteur, on a sauté à chaque dimanche, comment il y a amour, répétez comment le rôle à moins de ces moments, ça va sur les frères vocal. Alors, amour, bien aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais oui, si c'est vrai, aimez-vous les uns les autres, ça existe. Ma bonne autre soit qu'il est là. On est soumis par l'union, c'est très bien. Parce qu'on parle souvent chaque jour au nom de l'amour. Mais l'amour en nous qui soit. Et comment réformer la chambre? Ne ba tsuba yemba ka nzembu ya tise mingi comment va ouya di wo ba c'est mo ka le quoi le moins maïken quoi c'est le quoi ouya di wo. Quand on parle de l'amour, ça n'existe pas. Donc on peut te tenir ça accrocher déjà dans le détournement de la connaissance spirituelle. Parce que c'est là que bango ne va vers le chemin de l'éternel. C'est déjà détournement. Nous qui on commence à ça pourquoi ba on commence à chacun de nous toujours ça là toujours mabé. OK, c'est là comme moi tout comme pour les aligner ba bienfaisance. Yango ba relaxa biso te épreuve na bango ba te yango ba za na bango na molimo ambiance ba za ngo na molimo ro détourner ba sa ba za ngo ya ko enfier ba bien matériel au biso sto luka bango ba za ngo donc à ça exemple était au ba na zo zela ya mi mangai okobunga ozo ni ngopesa mutu mwa komi da lango na kwiti to ba ga otiko tina malweka okobunga pour adresse yemo so maîtriser on c'est pareil avec la spiritualité donc ba tout ndimba me mabiso ba zali soulé spirituellement ba lango na bango déjà biloko mokili. On ne sait pas si tout le monde a le événement à faire dans le monde, c'est bon, on va faire l'amour déjà. Quant à nous, nous sommes plutôt l'amour. Oui. Oui, oui, donc quant à nous, il faut voir l'amour. Et les autres ont remarqué, les autres, le pasteur, comment, il y a moi, un pasteur, il y a moi, je gérer sur ma bonne, ou soit acheter mon nom, on a ma bonne. Donc tout ce qui le revient ma bonne, non, c'est quoi t'as bien dans la carte à coffre, parce que il ne peut pas dire beau monde. Ça, en tant qu'analyste. Mabonza liboso et salamaka na idée avec mabonza. Mabonza ezali offrande, il y a aide, il y a banda oyo nyonso ba ko se focaliser vie na bango na ba cérémonie ko eza ko bénéficier na salaire nza. Les bits va tchaka mabonza. Nazo pesa exemple mo facile. Ataka neto fandi to bani ko récolter mbongo to bomba ngo di jour au jour botchela ngai. Vous ne voyez pas que vous comme ça riche. Voilà. Si c'est vraiment mabonza ezali ba offrande to tchaka pona mi salaire nza. Mais salaire nzambe ngo ezali kasi bana na ya babola oyo zo réclamer tant nyonso bana na o bazobela o bazotelengana bana na o nyonso bazana ba problème financier ezomona na visiblement que moto faut kosunga et ça ne demande pas de prière mais tout est comme tourne bango ba komi ko kosa na ba prière na ko peso exemple mo facile pour moto sope na monde entier bien ezana maître spirituel ya religion catholique ba bengi pape Jean-Paul II azalaka achevé na Vatican on sa la messe mo jeune mo rabeti ba tire ya la balle. Lorsque Jean-Paul Dakwera, Vatican est un financement de la prière. Il y a une rapidité à remettre un lien médical pour traiter à la moto. Vous comprenez? Parce que vous comprenez qu'il y a un danger devant nous. Il ne faut pas traiter à vie. Donc il y a du danger au même comme il a passé. Au moins, c'est un robinet. Ton film est une de qu'on a vu sur le passé. Papa n'a pas papa billet. À ça qui est malade. Mais jamais ton nom est dans la église. Il faut dire que le bon commence à ensemble. Non, il était. À Kendaki hôpital pour nous Europe jusqu'à ce que nos pères son âme les donc on a relaxé pas si peu c'est un financement ça ne demande pas de prière de prier du jour au jour tout même la 2 mois pauvreté donc 2 mois pauvreté c'est difficile à salarité et ça va comment va tout débattre ça ceux qui montent dans bon azobala à ce moment là montent là aux ambiances mais lorsqu'une personne a pauvre il rebenga été dans 2 mois célibat
bon essayer de faire un bon avec nos balles qui me sera même sera libala non tant nous avons la mutumo parce que 2 mois pauvreté oui akenda 70 fois na musala bazoka baninga ba bengana kaye non tant que nous va misala je chasse non l'esprit de la pauvreté oui au benyango esprit est-ce que na Congo awa la société yo zotinda batu ba ke nous engager les ali exact bozo 2 mois pauvreté yo zotinda na chômage azawat vous montez au comité finga de gouvernement na si analyse ya prochainement na vous finga de gouvernement parce que misala exact yo zo bengana 2 mois chômage faire ton na paradis parce que kuna ne misengo eza makasi balaka biso etikala ya moko so babi emploi moko ezali 2 mois chômage parce que mutala so ke nous allons engager na paradis ton affaire parce que ici surtout na Congo il y a rien comme une nouvelle société ba toni pour être ça donc et c'est pas prophétie moko na ba religion moko eza trop masonger bazo diseba donc ma bonne saison que na ba délégation oyo ezo sala ke bana na bango batanga bien balia bien batonga ba parler bango ne bazala bien sala mo délégation ba clique na bango mais quand on parle de l'amour de Dieu ba mbongo wana ma bonne saison to tchara ça ne servir à rien zo suma ba passer ba véhiculer au moment ba pe ka ndemora na ba falir ah mais so tali bango mo be camion bien de faire à bango il peut fallir monsieur bango na kati kwa fika ndeka fala ça passer à patron passer ba monsieur bango na concert na bango ya lobi ya Nzambe wana pona na sino ba signe ba sentiment au moins la paix azo sala ba signe ka lokona fali ya décorer podium on dirait pe comme na reine na quand même tout le monde peut voir la fali na faire na dida ena monsieur obeta ba reine éviter ce moment za bana ki arena to kuma arena arena mais to ba ça mi de générer bango to ba kende ba sala to bango ko la déjà ça sur sonité ba to ça ko live ok ba to ça en live prophète abala ma to katiote les autres remarqué to tout maintenant est-ce que église les alaka bien il y a pasteur pour cette église ils a conçu pour na patrouiller en sona ba l'église est conçue pour faire la gloire de notre Père créateur. Patron a un opposé à l'essica et n'a pas eu le plus à l'automne, il y a pas de mission au projet de bien famille. Il y a un peu de ronda pour ça. Donc les allez si vous pouvez faire sa force, vous la savez pas, on a été au Sarana pour l'intérêt à l'automne de tout. Mais ici chez nous, ça devient une autre chose, la société. Avec comment société, le moment où on a battu le bambou, c'est on va comment tata tindinga. Ya lungana tata tindaye ya ngenda tata tindaye solo kale tata tindaye so nani tata tindaye voilà bango bitinda nzambe sa ka famille na bango et le mona bango ekotike na église na biso zo mona ba passer ba lobi na église ko fandi ba yiki ko ba église chrétienne le zo mona pe église amunene ko la bande ko na biso ya sikatenda ko la papa biso na nema sikatenda ku fatika mwana na nema aso sentir akatsa merke yiba bimisa na sima di moni papa la biso mbi ya kufi atiki mwana na mwezi mbi aso sentir ya sima gidako to so la ndape papa la biso pe fait to mona malembe aso pe ngaka trésor ndio na koti na Zidane asa ka déjà la carte réelle parce que l'autre comment comprendre le vraiment que non église est comme un système où il y a héritage papa so azate moi à récupérer est-ce que nécessairement ce qui le pasteur faut que moi na yé azwa a remplaçant na to pe ba ko zo pe en tout cas la carte église azaki ancien to pe sagement de chaye pasteur tant que tout ça va engager soit na banque to na miba to ça va engager na famille na bana lorsque papa bandaki norme ya musala o ezali ya spiritualité ya Nzambe azaki na baninga na ye abandaka ngo na bana te bana basaka ba débuter na manque ya connaissance ya spiritualité ba ko ya ko comprendre yango na sima que papa na biso akolisi biso na Nzambe biso pe soit tolanda betela na bon bato yo bandaka na bango na début pourquoi baso mériter ceinture wana te parce que l'église ça devient un héritage familial de mona ka lukongo batikeli pichu batikeli wangila yo zo benga bango hérité bango na église ba leki da hérité ba komo tela ba boalu tela bango na ba miel pour hérité ça suit monter mais son mère de mona ka zaka hérité abima ba hérité belé ba miel ba bima ba boalu tela ba la cause bon so ba pour une héritage à tata la banque. Donc l'église va tout sur l'héritier. On va déborder la vérité. On va ayant droit. Un droit. Ma propriétaire des objets. Donc lui sont des bandits qui exploiter la distraction. Emmanuel a associé là. Après la été pour lui. À cette chose quand ma bonne ça. Ah bon ça moi on a un droit. Va déjà hérité. Héritier pastoral. On se montre là-bas, on se tata pour finir minute, il pas subi la caoutchouc, abîme maman titulaire, il y a quatre bomba. Papa la biso moi auto kufa.
azala mwa munene bo Marouti, le pas. Yekutu déjà fa kuta kufa déjà soki nga na sate na otikela mwana nga kati américain yenda kumbela kati oyo bakati oyo nyonso babanda na ye kati américain basa bandeko ya inikite ikatika senti ebongwana bendeteke babatisa barandi yo tone mais nini siko église batika senti te bwana batika senti te bango basi senti ya nsima kidawe ekomi ya bana na bango donc iniki akufi asi senti apesi mwana ye mwana iki mikolo ya kolemba apesi cousine na ye ese nsima kidawe ezalaka bongo kutu na sport tozomona basele ligue de champion sotabula emo barça azwi emo real azwi emo mpe omona mpe équipe mo mpezo bon siko bino ntina nombre spirituel bokangi bonzambe kati donc ndenge eza tata alobelaka famille na bango donc ndenge eza tout ce qui est la parole de Dieu tata alobelaka bango bino balobela bino ndenge biso tokoma bana makangu ya nzambe tata yino biso boalobela biso tata alobelaka bango soko tunye die mamvaye nga moye tata tindanga esate biso bana makangu bango nde baza bana ya tata esolo yango mona bakomaka so tunye nini die mamvaye die madi bo yo nzambe ka lobaka na yo die atindaka yo bo ngai mokolo otindaka mokonini nga mpe mwana na ye bitinda tata ekoma personnalisé na bango nde bamemi yango na spiritualité balongolongo na spiritualité ekomi physiquement spiritualité d'église na nzoto ekopelaka eno père azoprépare société na ya mabonza etikala mwana somona komi kolonela nde bato totikela bato basociété ndomoni masaviko asalaka na bana nde mese masaviko bango bakoma osala nde batika mese évangile bana naye baliaka na nsima 10 000 na mabonza na bafandi bateka yesu mais yesu déjà azala commercialisé depuis quand ntango oyokaka déjà moto azoyebisa okeno ndeko na ngai oyo aza na $10 $20 aleka zwa loboko ya nzambe mon cher ami ndeko na ngai ndenge oza molobeli na kati ya réseau boye bandeko mpe bazotalona badikambe minene soso etanke moto si c'est vrai loboko wana pene ezali loboko ya nzambe oke moto wana atie boye donc à cause ke nazangi $20 nakate mpe liboko ya nzambe donc falesa mituna bandimi bamitunaka te parce que bilelo mokozwa loboko ya nzambe oyo aza na mwa $20 aleka azwa loboko ya nzambe bon lorsque je n'ai rien donc namanke mpena loboko ya nzambe ça prouve que ezali daya liboko moko commercialisé et comme lokola salon mpesi moko bakati yo liboko esimbi yo mpesi te mwa batia ezwi eza te donc liboko tozelaka ekosala te oui ekosala te donc bosentir vraiment que non tosola vraiment tosola mpena donc prophète abala ya lelo to remarqué na kati ya ecclésia na kati ya ndako ya nzambe to remarqué que pasteur lelo apesa culte na ye peut-être bana ntongo si 15h 16h mama mpe na kati ya église siko papa abali mwasi to babali mama po aza na ndako asala misala alambeli ntango yo pasteur okangeli ntongo ti 15h mpo nani alamba d'une part mpe église ekomi ndeti destructeur arme destructeur ya bafoyer to ya bafamille okoma ngonga ebele na ndako ya tata soki eza mpena ndako ya tata ya solo eza mpe mabe te eza mpe malamu mpona kolanda mpe sacrifice eza lokola moto akomi mingi ngonga mingi na nzela ya mosala bosa société si c'est vrai ayaki mpona badémarche ya emploi eza normal ntan wana ezali manka te mais si ça devient l'habitude chaque fois faut bomaka bamama bato batango mpona makambo moko diema mvaye nde nazo biso badiema di wana ekoba sentiment voilà pour même consultation l'hôpital ezalaka na batemps osuka kenda osuka notice elima bapesi ordonnance oso bakisi na yo même moto akendaka mingi badémarche na société azwaka dernier résultat soit tu es engagé soit ça ne marche pas donc ekocontinue osuka oyaka te obi faut continuer comme mosala ndenge moko na spiritualité nakoya kolelaka te naza freine si c'est vrai nazobeyela kombo ya tata ofongola freinage wana e banotikelaka te chaque jour mama boma ngonga batiaki baliboko ebele comme lokola ya kise mabe wana ekomi sentiment nde loko tozotela si c'est que ezali mpona intérêt ya motu aya komona grâce ya nzambe aperdre temps na ye na kati ya ndako ya nzambe oui c'est normal parce que cause eza exact mais mokolo cause wana bakosalela yango esili il faut tochanger sujet somoni yango moni makambo ebele bandeko na biso mpe bazokendaka mingi na bandako yango babenga bandako yango so ya nzambe nzokanga biso bango bakombola yango verité eza bandako bapaster bino ba bandeko nanga bososola na bandako bapaster okende bandako bapaster tuna ya ndako ya nzambe te ezango ndako bapaster na motu azosala intérêt ya mabonza na ye na badimi na ye azwi bandimi na ye en otage en esclavage de spiritualité bango baza na manque ya connaissance siko ntango motu wana comprendre déjà esprit wana akomi da kosala na nini yango moni ke congolais aza da africanisé
Ok, Congolais, a déjà focalisé dans l'erreur. Toujours qu'il y ait une tranche analyse pour comprendre déjà que c'est ça. La réponse c'est ça. Il y a un prophète à Balayama. On peut inviter ou te inviter dans mon colonial. Donc déjà, toujours avancé Balayama. Tout ça la question de la pertinence. Et là, on va mettre ça masala nzambe to retrouver bango na kati ya bavideo masala nzambe to oyeba to retrouver bango na kati ya makambo oyo tobengi bapagano bakosala mais lelo to remarke basali ya nzambe na kati ya makambo mais la plupart ce sont mpe kaka basali ya nzambe oyo baza na notoriété mpo na yo en tant qu'analyste okoloba nini na point basali ya nzambe nakoki kopesa bango nkombo wana ti basali intérêt ya maboti nini ndenge basali. Premièrement, pourquoi déjà qui philosophie na ya mensonge ndenge nazoloba à chaque fois détournement de la conscience spirituelle. Tant que basali idéologie na bango ya détournement de la connaissance spirituelle, mais exploiter nini na vie ya bandimi batiki fi na bango ezala identifier to ezala partager devant tout le monde. Oh dans le sens to refanda bolem sur na kata établir là ouais attendez bango ba benga ngo ba monsieur frère un tel frère Balayama tel que je suis tika vie ya masanga. Oui, si c'est vrai, nous allons continuer la vie à Massanga. Moutouan a fini na tête. À ce moment, à l'obéli na makambo, c'est exact. Mais moi, pour que la vie à moi, ça fait une fois. Je dis, c'est Mireille, tout ça, Nadine. La monnaie que la vie à Ndumba, ils ont ma bête. Ce n'est pas une insulte. À ce moment, au l'obéli, aux amis, au lam, aux opés, c'est un peu mon moutou. À son alantir, n'égalité, banda, beaucoup, on a vu ce qu'il y a. Zakatel, on va m'arrêter. Mais pasteur, on va soit mensonge, il y a détournement de la connaissance spirituelle. Balatan Tibali a protection mensonge na ngwe za nini ne juger point lorsque okuti passer moko okuta na hôtel la mana frère moko beto c'est so billet passe au saka babiloko okabio ne juger point donc ça signifie que vous avez passé anti-balle spirituelle balata anti-balle spirituelle balata pour nini pour pas protéger ma bêtise na bango ya exploitation de la connaissance spirituelle. Parce que tout le monde, lorsque nous avons commis déjà dans 4 matébélés, a commis d'exploiter la connaissance de la spiritualité, on a et il y a la paix protégée, à rouler anti-balle des mensonges. Anti-balle des mensonges, on va bien juger point. À ce moment, nous ne sommes pas des OPJ. Ah, magistrat, pas ça, nous avons quand ça. Tant que nous disons un pichou, tiens, Kindumba, c'est le tribunal. Non, mais na tout ne peut pas se la coûte. Moi déjà de shooter muke na kati ya tranche na biso ba question o eza ya biso chaîne ba réponse les a invité na biso auto yambi donc pour leur rafraîchissement muke moi 2-3 salutations et ça la bien na compte ya Bayoka News télévision. Je te salue déjà toi t'appelles Toto Adjani, je te salue mon vieux déjà depuis Kinshasa. Je profite de te saluer déjà toi t'appelles là la mona Toto Adjani mon maman Junior Arabe. Donc, dans mon arabe, les inséparables. Salutations à vous. Je profite de saluer toi, t'appelles Gilles Hoffman et Dr Cisco. Je ne vous oublie pas. Je te salue toi, t'appelles Jordan Kelekele, Aristote Kyoko la Kyokologie, Maître Hervé Kapoku, Huguette Sope Mukaiju. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Et je profite de te saluer. Toi, on t'appelle Dondi Mabiala et puis Birthday. Jaël Matoala. Il passe à Mima Matoala. Toko Baka a invité la biso tout solo là. Lelo à Balayama, tu as remarqué Lelo na kati ya société na biso, na mapo Italie bandeko na biso, ou to benga ba loin de Dieu. Lelo mo ekomi na ba prestation na bango scénique, ce muta profiter. Ce qui est plutôt nécessaire. Ce qui au petit stade de martyreté, c'est que na l'onction de grâce peut-être pour la par rapport à aux analystes pour le point pour na ndenge ba bilemo ya ba événement ya bandeko ba komi ko sala na ba lié oyo bango ba so ko organiser ba manifestation na ba décès ya ba mort to komi ko mona ezali ba sibo zo la kisakelo batu ba komi na lié kozala prêt à sacrifier batu na ba événement musu ezali focaliser na kombo mususu mais bazo la sabino kombo mususu toujours que des événements mingi na kombo ya makambo ya nzambe mais ça makambo ya nzambe les événements privés ya batu surtout bazo ça la célébrité ya connaissance ya dimension ya spiritualité na bango ba matisi ndé bazo la kisaya les ana ba signe kabbalistique bango ba sala mais ça difficile à identifier
lorsque nous n'avons pas les épreuves. Hein, tout ça, on a des épreuves qui mais sauf que dans le ministère de notre Père Créateur, le ministère n'est pas signe kabbalistique. Mais sauf que partout, bazali doué dans le domaine kabbalistique, bazali na signe na bango bachara. Ndé bandi wansu muso mission mona bachara ba musicien muso bachara boé, ba muso bachara boé. Né tout le monde est peu dans concert à Moïse Bi avant concert à Moïse Bi. Tout le monde qui bah c'est qui système maintenant ça coûte en 4 concert, il y a le pasteur Moïse Bi, il y a un système il y a Autobeng, il y a Aigle hein. Des bachara boé ba warrior. Et sur l'ingota la entrée à passer Moïse. C'est total il peut dans le bel qui on peut une critique qui peut entrer à pasteur. Il y a un pasteur Moïse Bi la carte concert là. Mais talango na simak down. Talango na simak down na célébrité indectété tant sala ka ba show ya kola sabato que non événement du diable ko za lelo actif. A kota kana bata banzambala wana ya noir ba bomba raté musu ba ya rouge ba simba ba flambeau de feu. Et ça ka ba simba banda ko sala ngo depuis kala. Mais sauf que là biso to talaka makambu ya ba maintenant na biso ke no so taliba œuvre na bango. Au taliba œuvre ya batu musu ba sala ko comprendre que c'est identique. C'est ça qui n'a pas clairement et ça n'a rien à voir dans le Kumu Yanzambe. Ils ont des balokumu na bango. Sans avoir cité de nom de gens, autant à Bakombo ya batute. Pour na ko mema batu na ndenge ya mabete mais blague à part mambazo sala maman baza au courant et ça pour na bonheur na bango. So taliba événement tout le monde dans la catch américain au monde ndeteke rakota na batu ndenge ndeko na biso pe passer mbi akota ki na kata martyr. Yes quoi c'est ba kagoul mot blanc. Ils auront pas basimi toujours emblème de feu. Bon pourquoi emblème de feu? Le podium na bango zaki na triangle. Ils ont une forme de pyramide, ils ont un pentagramme déjà. Bon, parce qu'il y a un pentagramme, même dans la décoration, il y a un télémiponanine. Ceux qui ont fait événement, je ne sais pas. Ceux qui ont par sentiment, ou une autre personne a eu le temps de le faire, mais moi je ne pense pas. Parce que c'est un mot communicatif. Ça, la rencontre pour elle qui a une dimension, il y a une mérité. Sauf que biso bato tous on a manque de connaissance. Dès tout le monde on a un mot sentimentaliste. Et ça voilà, on a rendu on a biso ya joueur au Cristiano le Racharabi. Il soulève son main à Charabo. So moni maboko ne zo on a photo qui tisse image on a dessiné la pyramide. Voilà. Et ça na bato musu bazara so achebi au mona chebo. Ça prouve que ça m'a séqué. Ça va vous comprendre. Ça m'a séqué. Bato bazara na connaissance il y a une seule Dieu, bazo reconnaître notre Père créateur. Bazara pe so mona chebi na ba le mona ochabo. Car il y a une seule Dieu. Si on a connaissance, il y a bateau, il y a exactitude, il y a des gens. Mais si on a cheboué, si on a mis langue, on dirait serpent. Sinon, on a sa dimension, il y a fraternité, il y a partenaire. Bateau, il faut un monde à mot de passe, il dit que notre homme était la salle, il y a un mot de passe. Mais sauf que nous sommes connectés. Nous sommes connectés, mais si on a dit le tout le monde a dit que super bêta ou à tchaka basinga bo. Ya bêta moi ba kufaka. C'est ya benga randego na yo benga ngo aigle. Zo empereur Bokassa ane ko utiliser pentacle aigle. Lui-même le maréchal Mobutu ane ko benga ni le aigle de Kaweli. Et ça ba aigle to zo so le loté ba bisu ba su le lo ba aigle ngo ba za kala. Empereur Bokassa manger donc bien pas na pentacle aigle ba vidéo les gens sur internet ba tala ko mona fanda na kiti ya aigle. À cette époque là musicien monta na komba aigle. Pe azaki pe na succès ya bote me bele mtsali no bébé. Bon, et comme on attend, il y a président la mission moins fait de faire maréchal, il va donc bien l'aigle de Kaweli. Et ça a une dimension où tu seras mati. Là, je rappelle ma prénom morobo et tout, ma nom morobo glorifié. Vous glorifier secte n'a pas quoi. On est à partir à secte, on est appelé ça Rabakomo. Ça Rabakomo, moi, il y a par hasard. Par contre, on va se combat titre. Les années tout le monde a remonté à mati, pété dans l'armée, major, colonel, adjudant, il y a comme un niveau moins élevé. On peut connaître dans le monde où les alliés kabbalistiques, ça rappelle n'a pas pété. À ce moment, on est à un titre honorifique. Il y a un combo. Il y a un combo, on a incarné comme il y a un sentiment, on n'a pas sur l'ingala, on a un signe. Il y a un signe dans l'ignorance, mais il y a un signe comme communication, il y a un de dire que non, je suis là. Si vous êtes aussi là, venez pour faire les choses ensemble. Donc, ça va dire que tout ça, c'est normal. Mettons vraiment là-bas, un tel. On va soutenir facilement. Donc, c'est normal. On dit que on tourne, même les manifestations, on a mais on dit qu'il y a trop de bains de sang. Vous pensez que si on a un attaque dans mon Kéliba Sanani, on a la manifestation, on a des délire, il y a peur de même. Moi, je ne pense pas à Bolingo et mon Takazara. Je ne pense pas déjà. Mais limité. Déjà, pour le coup, il y a des gens qui ont déjà, on a ici dans la Makila. Makila, on a des erreurs de bousculage.
Bon, on est compréhension, on est côté lié au sentiment, c'est moi et lui, on est dit bateau. Lorsqu'on veut bousculer bateau, on va appeler la force, on va la piétiner dans bateau. Soit à ce moment, il reposait bas dessus. Et tout ça, les gens là-bas souffrent, qui va me souffrir sur le bas. Il paraît, va me souffrir 8, va me souffrir 10, va me souffrir 15, va me souffrir 4. Le gouvernement congolais, le bas qui est 9, mais la banquette, la vie sur les autres, il y a déjà, tu vas atteindre déjà la vente de quelques personnes. Est-ce que les lots, on a eu en tant qu'analyste, pour un concert, oui, ça la maya, à stade de Nancy, on a un lieu public. On a eu, on a contre tout pour. Parce que nous avons remarqué que non, et apporté la peine de sang, et apporté même, qui déjà il y a même des finalistes au besoin du diplôme d'État, ma père qui va finir à leur âme. On a eu. Est-ce qu'on peut continuer à ça ou soit dans le vrai sens, l'événement est miné n'est pas il faut avec une exigence, avec une obligation même à la fin. Il faut ça. Donc on a interdit, on sait comme on a mis ça là, mais tout le événement où ils allaient au Sabatou, le concert on a Mike na osala mais tout le monde a ça au courant Mike de sa kufana ya rien n'a été. Ndenge mo pena batu so dit que non nous organiser événement pour l'intérêt ensemble mais OK rien à voir ensemble les spectacle pour l'intérêt de la gloire il y a une seule personne qui est mon propriétaire il y a événement na yébi ndeko pour la musicien tel avec ces événement na yébi inviter pe muninga na pe wazape musicien pour faire na monde pe ya makambo sur ces événements ba plein yango to sala ke non libota na nga ezala kaka bongo na kati ya pasi bamona ba événement ba ko mingi ça problème ya ba baso vivre bien na manque ya connaissance baza mingi na idéologie ya kokoma ba idolâtrie otokimaki kala n'importe ya ba empire ya ba pharaon otokimaki kala les mêmes idolâtrie wana eza exploiter les leçons na ngoni sisi somona bato bele bakoma na bango mona azalaka déjà fanatique ya pasteur qui azala fanatique ya yebo tata bokeli mona moto alingaka nde pena maloba ya nzambe mingi te mais alingaka nde mingi pasteur na bango pasteur na bango na ba acte nyonso bato basalaka ya buzoba ye pasale na okuti na liste ya kobendaka basi ya bato ye moko mona azodivorce mingi ozomona azosala makambo nyonso bato basalaka omona mpe bazalaki na diacre babebani mpe bakabwani mpe église ekabwani mais bandimi mayele te lokwa baza te mwa batuna bango eza te pourquoi bazali baesclave ya exploitation ya connaissance spirituelle pourquoi baza baesclave ya exploitation ya connaissance spirituelle ntango pasteur bakabwani na ndeko na ye mo bepasser mo bazalaki na diacre to na mutu mo bazosala ne misala ya ministère ya nzambe mais du jour au jour lere toyaka na ndako ya nzambe bateyaka biso nini ke biloko ya mokili ezali pamba tokoki kowelela yango te mpo ekoleka tolanda liboso intere ya bolamu ya nzambe mais lorsque toyaka omoni jour mosusu église ekabwani mais zangi bandimi oyo bazangi na connaissance batuna mpe passer bo juste pena bokabwani mpo wani bokoleli su biloko alola to ya lifelo parce que bino déjà bozalaka na matière boyebake no biloko ya mokili eza pamba na ce moment bokabwani na diacre mpo na nini ta d'église ekoma ebele lokola baconcert na bakermese komona bokote kote babeta louange kote bateya contradiction de la spiritualité. Bango mona on ba ko tiana ba libaya. Ils va dire toujours kufa na martyr te comment kufa tina ba nuisance sonore. Voilà, tout comment kufa na nuisance sonore au mona que ah pasteur on appelle ça louange, les mêmes pasteurs mususu ko contredire l'évangile ya muningani. Ye kuna ndime oteya. Kuna okuti on sait l'intercession. Ah louange kuna ba oteya kuna intercession. Quand même aveniment. Voilà, sikoyo tout ça déjà dans la nuisance sonore, au moment où on était pas dans un tata, on comprend que non, on a déjà perturbation et écoute, il y a pas de musique. Lorsque vous nous approchez parole de Dieu, écoutez, on va mettre la louange à maquiller. Dis-moi, pour Bayoka, tu vas côté dans CB, nous va bien côté. Tout ça, il y a mon avis sur détournement de la connaissance spirituelle. Bah détourner, bah tout le monde connaît détournement un bon mot. Bah détournement après connaissance, bah détourner, on va changer au chemin, on va dire là, nous sommes là, nous comment les lots, à diminuer côté racima. Technique malupango na bango atekango ba jeune belé ba comme ba finlandais azofi venir pour andima na copie wana basala détournement de la connaissance des vies humaines ayiba e maele wana ya bongo tandima tenga na sima donc ndenge batinda biso bo des fois mutu normal deux fois ah bon bango ba ndenge ba l'autre là ba deux fois mais biso la monde en mode passe tout bien bango ba finlandais ça ba finlandais ça ba to ba linga mi Finlande en France ba fanda mi na Nice. Ça soke na France au coup de ami na Nice. Soke na Nice, au moins tout les Nice. Bah ça va finlandais. Ils sont dans mode dépasse bien on va finlandais. Soke na France, bango tout va vendre na Nice.
bato nyonso oyo ozobenga badefa ba finlandais songo luka bango ebele batondi na France ba Nice. Oui, donc déjà comme déjà suka ya tranche na biso analyse na biso to diembelaka na elo na suko lobi wana to na le pasteur Denis Lessi lobby na interview na avoué pe à lobby en clairement que la plupart ya basali ya Nzambe bakomi ba homosexuel. Pour yo en tant qu'analyste ko lobani na point wana eloko nazo loba place wana déjà ndeko na biso pe ya na biso esi alobaki yango ye moko il fait partie dans le même clan azaki na kata clan wana mais loko malamu esala meza nguya ya bangunza ebeti ba vemba la mo abima pétage donc ça va péter tant alobaka pétage azazo laisse batuki non ça va péter babiloko bosala ka péter parce que ba bêtise au moko na moko sala ça va péter bango de mingi bakoma déjà ba on a biso bakoma déjà ba finlandais bino tango zobe on defa vous ça ba vanti bango ba se ba finlandais et belé ba tonda na France ba fanda na Nice bazati na kata l'église là on a biso évangile bango sali bien m'envahir ce retourner oh ne touchez pas mes ouais ce continuer de juger point biso to comment le tribunal spirituel sur le ngoba de tourner mituna yozo ça ya jugement habiter sur les avocats to magistrat to PJ bango ba boya mituna na biso. Mais il y a des gens qui frère Pichu, tika masanga, tika lindumba, tourne na faloba. Mais quand on a kangé l'hôtel, il a levé les gars pas ça, on ne touche pas mais ouais. Bon bah ça va ouais. Jugez point. Voilà. Bah ça là bah antibal de mensonge, bah protéger la vie na bango na makam na bango. Et bah ninga ba loba ya bango so beti masa c'est fait denda. Quand dit mieux que bah ça va fanatique na bango, bah comment on peut taper nzunzu. L'idéologie na bango. Au sein ndeni. Mais ça clan. Ça clan. Déjà bah bungi si bah tout là bouleversement déjà salami. Au bouleversement des données, il y a plusieurs genres de données, même des données spirituelles, des données politiques, des choses il faut des données spirituelles, qui sont déjà bouleversées. Comme il faut faire des spectacles, oh, on a sauvé, c'est la cala, j'y vais la ouéra, tu as la lélo, Mike Kalambay, c'est ça qui fait le mal, n'a pas la soeur, donc il peut faire. Kalati banko inko ina moni ke molimo ko ezako na moni pe lion le roi zako wana asuika na ko dévorer bo moni bibembe bimi na suka parce qu'il y avait un lion là lion zako bo même ko azem ko ya zako wana même na coutrement au mona ke ko ya zako wana mais yeka tim to ka invité tout le monde n'a pas invité il va fali pour pas inviter héritier inviter peut tout le monde pe Bill Clinton pas ça qui présent mais oya mona ki na podium est-ce mona ki ndeko na biso aigle bona ki wana na podium tu avec qui a fait moi contre toi contre ta pour nous relaxer le linga sur martyr en boucal déjà bon moni ko ya wana tant une fois dévorer bambolo ibembe ça de belé bon tu vas pas ça sur aigle akwa ko apporter na bampuku bania ou ta okena bangwe ko ça mabe ngo ko stade martyr boucal totalement ba tu ba kufa ba ngo parce que ba blessé bango za te ngo za ka ya que des morts Zumon pour cliquer ba tabem saki wana le ka mabe. Oui, donc déjà, Tokomi Nasuka, il y a tranche Nabiso, il y a tranche analyse, il y a Magin de Konabiso. On a expliqué Biso, a décortiqué les Biso vraiment, ma sujet, na brève explication. Donc je pense que Yarouba, c'est ça, on modifie ça. Puis nous, c'est à vous maintenant de tirer les sons. Parce que les Lobana Nasuka, ça n'y a pas eu, Libanda et de partout. Liloba nanga ya suka sali lo bandeko nyonso bazolanda ngai na pesi bino mbote na ba plateforme nyonso bozolanda ngai on pesa moi de dédicace na kimia na esengo ya bonzambe eza na bino na kombo ya tata nzambe mpungutulendo mokeli ya bakeli nyonso inda za na bino me sauf que zalika nzamba akola raté pe sa randeko ya libote ya mutu te asala rappel cousine te azape tante ya mutu te ce n'est que batu bakomisa idéologie wana ko kosaka batu po basala commerce ngolo nzota batu asa tata na biso nyonso mutu moko taba nufanda ka biso lokola mwana makangu liboso tata e koma kaka odiema vaye masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.